na santaki déjà esprit ya kimbangu elataki nga mpona landela likambo oyo na veni munda nde esika tozwa makambo oyo molimo ya kimbangu ekitaki wana epesa biso makambo ebele epesaki biso mibeko epesi biso écriture epesi biso bakisi tobikisa bato fele toteka kisi wana na mbongo te koyamba kaka kimbangu koreconnaitre komba kimbangu ya miracle déjà na vie ya moto. Église de réveil écoute eza nango vraiment eloko te mama na likambo oyo ebomi Congo eza nde église catholique po église catholique eza parmi baport colonial oyo belge ayaki na ye na amemaki na mabele na biso mpo baye koexploite biso zali ndenge ayaki na monduki ndenge ayaki na église ndenge ayaki na politique mokolo mpe tokosala yango événement ya liboso tokokutana yango kaka mokolo toolongola bible tokobuka église fo mokimbango akotelema kolamusa bibembe bakoka bakotelema bakufa miso bakomona miracle wana yango ekolongola frontière na Afrique yango ekosala banoir bakenda esclavagisme na Amérique bazonga na Afrique nisika tozalaki trahi déjà mais po tozala bien ifo tolongola kaka bible wana nani roi Nzinga Nkuva Ndima yango nde ezofingisa lelo bakabila yango ezofingisa lelo bapresident Fachi yango ekofingisa mpe même président Sassou na Brazzaville mpo bakokoka kodirige te esika déjà bacolonisateur batika baéglise na bango yango todéclara toujours il faut tozwa indépendance spirituelle c'est-à-dire indépendance spirituelle po tozwa c'est-à-dire il faut totia bonzambe na biso moto mwindo atosa mobeko bokoko na ye solution eye ndeko ya Kinshasa tuna ngai nini o pona ba problème na bino nyonso oyo etali bongo ba service lokola pneumatique, lavage auto, pe entretien mituka, et si bongo solution awa na pine korpa, et pas ya vie korpa, mwana ya poto ya tongo oyo a maîtriser ma solo. Bota la binomoko, ndenge nini mituka ezali kosokwama avec impact nédologie bazo bete ngoma partout de façon que engenga est comme propre awa ta mutuka na yo e palola maki couleur elongwe nimela ngai ke soko nango awa à travers ba produit basalelaka e kozoka la couleur na yango ya usine kaka ndenge sombaka yango e pa ya vie kopa fini masolo ya kotambola la mituka salite ya ke mutuka na yo bakende kosokola yango na kwe mema yango mbangu awa e pa ya vie kopa mwana poto ya tongo azali kosokola mituka azali kosala entretien na ba norme standard vedi ndenge kaka esalemaka na mikili ya poto boka communication tana de service awa tosaka batete mituka ba lavage ya mituka kosokola châssis moteur ba aspirateur na ba gravitage donc awa na kini gravitage ezalaka place moko na pine korpa et puis tosala so ba pneumatique na système ya mikili tosaka ba pine na machine na ba démonte pine et puis tobomba ba pine na ba mesh la mèche ningo ba onati sete ba moto longo sete te mèche na système mikili ba la poto ba yebi biso na maboko te wana ba koda ba bala biso c'est pas comme ça mais tout ça on va démonter pine la machine à pine za kuna ba démonter pine et remonter pine remonter pine j'ai trouvé baté je ça na mai mais mélanger avec des produits soki olingi okutana na bango koma kaka na station Kobil ya Mola na commune ya Bandalungwa oza mobimba oyo wapi vie kopa oye kopangusa bakolo mituka maya misu po bakoma kiso mituka bango zu salite bazolela nzoka nde yo zalaki disa na Kinshasa boende zalaka keyo. Bienvenue à l'hôtel Saphir, un cadre VIP propre et reposant au grand carrefour de Kinshasa, avec un service d'accueil digne de vous. Plusieurs catégories de chambres et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV plus décodeur aux prix incroyables. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités congolaises et étrangères. Ouvert à tout le monde avec une réduction de prix pour les clients qui séjournent à l'hôtel. Notre adresse, A4, avenue Ikelemba, quartier Matungé, commune des Kalamou. Téléphone 082 107 65 79 099 991 74 21. Hôtel Saphir, beau cadre, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages. Bienvenue à tous.
Mbote, balandi nyonso ya avis du public et c'est que vous avez mis partout dans le monde entier, vous allez kolanda biso to pesibino mbote. Merci Nankolo Nzambe oyo abateli biso amonzi biso mokolo lelo. Merci na papa Simo Kimbangu pambate émission oyo ezali yaye. Tango ekoki mokili boyeba, tango ekoki mokili mososola nguya ya tata Simo Kimbangu. Yango tolobi émission oyo kombo na yango ezali tango ya Kimbangu. Esika nyonso bato o bazali na elembo na ye. Esika nyonso bato o bandimelaka tata Simo Kimbangu biso tolobaki tokotia makolo pona kolakisa monene ya tata Simo Kimbangu. Yango toko banda émission na biso te sans pour autant qu'on remercier le patron oyo apesi biso espace oyo pour être totalisa monene ya papa Simo Kimbangu. Lui il s'appelle Didier Masuki, mobali ya mandefu ya pembe, mobali ya batu ya maman Super Anita Lelo, et pourquoi pas na maman Bebron kuna na France na pesi yombote bazala cosmétique to pesi yombote tolobaki ete moto nyonso azali na problème ya loposo kutana kaka na bazala cosmétique na France. En tout cas okozwa solution na ba problème na yo. Et papa arrive kono na pesi yombote bisika wapi ozwami. Papa Doris na Genève motema ya maman Natacha na pesi yombote. Et pourquoi pas na maman Bijon Siangani mwana ya koreki ya Tongo na pesi yombote. Famille Kongolo Mobimba, maman Ngamba Kongolo, maman Divine Kongolo, papa Jordan Kongolo, papa Mombenza, hein, leki nanga ya motema na pesi yombote ya Emma na pesi yombote ya Jolie na pesi yombote Christiana na pesi yombote. Et pourquoi pas bato bazali ko soutenir émission oyo tango ya Kimbangu El Camp Antonio na maman Adeline kuna Suisse na pesi bino mbote. Maître Raf Botela na pesi yombote et Mami Lelo na Luanda na pesi yombote. Et pourquoi pas le pasteur Motola Nzambe na pesi yombote papa Samuel Omadi. Vraiment Remedi Kiazayao ko Montréal sokoza même langage nangai te ko invité na biso na bi ki bato mingi bazali ko zela milelo papa nono ayambi nani lelo toye epai ya bangunza bato oyo babetaka penza masolo ya papa Simo Kimbangu et puis bato oyo balandaka papa Simo Kimbangu aveuglement bango balobaka ete bango nde bayebi penza papa Simo Kimbangu. Tokobeta masolo na bango topesi papa mbote. Mbote papa journaliste. Bazali kolanda biso na avis du public, bazali na posta ya koyeba kombo ezali nani et puis ozali nani na esika oyo tozwami. Bon kombo nanga vraiment oyo ba papa na ba mama bapesanga ezali Ntseka Luwau. Mais lelo na nzela ya bangunza na benga Mbasi Ntseka. Mbasi Ntseka. Mbasi ezali nini? Mbasi ndeti tolobaka ange. Oh, donc ndenge ozali boye. Ceux qui te bien en français, ozali angelo. Oui, effectivement eza bongo. C'est tout là que ça comportement wana ya bakoko na biso bazaki peto. Po bango basolaki na kolo mokili. Bande ko balandi bazali kotala biso ceux qui toye lelo émission na biso ezali tango ya Kimbangu. Ah ben tout le monde na ba photo awa vraiment en premier otie Mfumu Kimbangu. Beaucoup de biso vraiment na bokebi nyonso bino bolandaka nzela ya papa Simo Kimbangu to bochaka ka papa Simo Kimbangu na bandeli na sima bosala ka makambo mosusu te biso to lani Mfumu Kimbangu po bilaka o biso to olanda eza bilaka ya Mfumu Kimbangu. Mfumu Kimbangu ne alaka ki 4e génération. 4e génération biso bana Mfumu Kimbangu alaka ki biso yo netoye. Mfumu Kimbangu apesi o ya pesi to lakisa na kati ya mokili na biso ya Congo pe Afrique o bayendo babika. Mfumu Kimbangu pa na biso aza mokonzi pe mobikisi. En fait, tant que mokonzi pe mobikisi ben biso toyebi na bolamu mokonzi pe mobikisi elikaka kolo mokili yawe mokili te kolo mokili nde mutatinda ka ba prophète
tata ni mpongo tolendo amonaki pasi eleki na mokili atindaki baprofete oyo atindaki liboso nde aye kotindela biso fumuki mbango oyo aye kosukisa oyo nyonso ya mabe mokili na biso mondele alonaki ni fumuki mbango atelemaki asali oyo asalaki po lelo biso totelema tolanda nzela na ye. Bandeko balandi tozali ensemble na bino ba question ezali ya ngai ba réponse ezali ya Mbasi Ntseka. Papa Mbasi Ntseka okoki koyebisa biso ndenge bolandaka papa Simon Kimbangu na misala na ye oyo asalaki to kaka koyoka papa Simon Kimbangu asekwisaki bakufi amonisaki bato bakufa misu nde yango bino bolandi? Bon, biso vraiment tozwi inspiration nzela kintwadi molimo ne kitaki tozwi makambo na mikanda te nga azalaki na nga étudiant na banaye kotanga ne na santaki déjà esprit ya Kimbangu elataki nga mpona alandela likambo nde nakutana na koko amemanga esika bakoko bandaki kosangana asanganaki na bango ezalaki na quartier Fumukento na ngambo ya pont na avenue Munda nde esika tozwa makambo oyo molimo ya Kimbangu ekitaki wana epesa biso makambo ebele epesaki biso mibeko epesi biso écriture epesi biso bakisi tobikisa bato fele toteka kisi wana na mbongo te yango nde eza ya épreuve oyo ekosalaki moyindo vraiment ndima Fumuki Mbangu ata oboyino na mateya mais soki ozalaki malade opusani omelikisa Kimbangu okosalaka témoignage mpo koyambaka Kimbangu koreconnaître komba Kimbangu ya miracle déjà na vie ya motu ndewe eza ntina nde yango wana. Koyamba Kimbangu koreconnaître Kimbangu ezali miracle ya vie ya motu. Les autres disent que bah église de réveil bango basalaka ba miracle ainsi de suite. Mais ndenge nini bomonaka différence entre église de réveil na bino bato bondimilaka papa Simon Kimbangu? Bon, église de réveil kutu eza nango vraiment eloko te. Maman na likambo oyo ebomi Congo eza nde église catholique. Pour église catholique eza parmi ba port colonial au Belge ayaki na ye na amemaki na mabele na biso po ba ko exploiter biso. C'est ndenga yaki na munduki ndenga yaki na église ndenga yaki na politique ndenga yaki na makambo nyonso atangisi biso ba hôpitaux tout consort. Or vie ya mutu mwindu ekoko dépendre na makambo wana te bango ba eko lakisa biso. Mutu mwindu faut vivre vraiment naturel. Atosa mibeko pokoko na ye asekaza la protéger asekaza la élever na basansi nyonso. C'est-à-dire lelo so to souffrir boy. Eza église catholique neza na base faut ba longola église wana ndenge to bengana ki Belge esengaki amema apport na ye nyonso ayaki nango ndenge muto abimaka na ndako amemaka elamba télévision na ye esengaki amema église na ye amema munduki na ye amema politique na ye. Biso ba Afrika toza na politique na ndenge na biso to memaki politique na biso lelo to la démocratie. Mais natanga bakoko so to lingi to comparer genre pouvoir bakoko balandaki ko kosalela ezaki théocratie kolo mukili nde aponaki roi ne o atambusaki mukili à travers pe bandoto ndoto soki ye bosala boye basali soki ye invention baki na invention soki ye ke bato batambola boye ne basali mokili na biso etambusamaki bongo. Mais lelo to vivre ezali formule oyo Belge atika na mabele oyo peso to longoli formule wana te mboka ebonga te to longola église to longola bible mokolo pe to kosala yango événement liboso to kokuta nango ka mokolo to longola bible to buka église Fumuki Mbangu akotelema kolamusa bibembe bakoka bakotelema bakufa miso bakomona miracle wana yango ekolongola frontière na Afrique yango ekosala ba noir bakenda esclavagisme na Amérique bazonga na Afrique nde eloko esengeli vraiment tosala na temps oyo. Souffrance à Congo, crise à Congo en principe eza nango président de la République te. Souffrance oyo muta créer yango eza Rwanzinga nkuvu eza conséquence biso to subir. Le fait kaka Rwanda ki afukama liboso ya Diego Kago nde atraizaki biso yazaki na nzela oyo asengi kolo mokili azo yanola ye
mais à se faire tromper andimi baptême wana ndi abukaki mibeko le fait abukaki mibeko satanisme ekotaki na mboka po mokonzi soki abebisi population na ekosouffrir biso tozali tozosubir conséquence ya comportement roi asalaki idolâtrie ya kondima message oyo eyaki na bacolonisateur bits na bango ezalaki kaka baexploite mabele na biso bits na bango ezalaki badirige biso c'est-à-dire bazalaki na moral te bakoki kopesa biso ni sika tozalaki trahi déjà mais po tozala bien il faut tolongola kaka bible wana diego nani roi nzinga nkuva ndima yango nde ezofingisa lelo bakabila yango ezofingisa lelo baprésident faci yango ekofingisa mpe même président Sassou na Brazzaville mpo bakokoka kodirige te esika déjà bacolonisateur batika baéglise na bango yango todéclara toujours il faut tozwa indépendance spirituelle c'est-à-dire indépendance spirituelle po tozwa c'est-à-dire il faut totya bonzambe na biso mutu mwindo atosa mobeko bokoko na ye nde kimia kokota na mokili. Papa, na landio na bokebi nyonso olobi parce que roi Nzinga Nkuvu andimaki kozwa baptême nde lelo yo pasi kota na kati ya Afrique mobimba. Ba soki totali pe malamu papa Simon Kimbangu o bino bozolanda matambe na lelo ye pa zoki baptême pa ba protestant. Mais lelo soki obotami lelo bako baptiser kaka surtout na époque kuti bango bamfumo Kimbangu batelemaki déjà bokoko na biso ezalaki souté o roi Nzinga Nkuvu azwaki baptême na 1491 le 3 mai 1491 c'est-à-dire bible déjà mekotelaki o eyaki na 1491 ezalaki déjà application déjà coloniale déjà na makambo ezalaki soki babaptiser bapesi yo kombo na esika bapesaki kombo ya Simon Kimbangu ozomona ezalaki na volonté te ke non ndenge bokoko na biso ezalelaka son vrai nom ezalaki nani Kimbangu Diatonguna wana eza nango ka kombo ntango bapesi baptême nde babengi ye Simon Kimbangu mais ntango nguye kiti fumu Kimbangu aboyaki bible ademontre ke non mateya oyo eye na bible eza nango bowumbu alamusaki ebembe atelimisaki bakoka bakufa miso mpe bamonaki c'est-à-dire fumu Kimbangu aprouvayi ke non kolo mokili asala liwa te asala maladi te mpe asalela biso difficulté te délige eyaki mpona bato c'est-à-dire lelo so toyambi Kimbangu toaplike maloba Kimbangu mutu nyonso akozala riche na Congo mutu akokeyela akozala te teti tooloba likambo ya Kimbangu eza likambo ya Congo likambo ya Afrika likambo ya Rwanda likambo ya mutu aza na Afrique du Sud même bandeko na biso baza na Amérique bakende esclavagisme eloko ekosalaki bazonga na Afrique il faut Kimbangu atelema ntango olobi ke kolo mokili asalaki liwa te mais soki totali na batango oyo eleka na ntango ya banowe na ntango ya babraham liwa ezalaki déjà nkolo yesu kutula yaki na mokili akufaki bon lelo soki otangeli nga bataya banowe Afrique na biso existaki kutu avant kutu masolo na bango babanda kobeta yango ozomona po Afrique ezali premier continent oyo bakoko bato bazalaki civilisé même baeuropéen bango nyonso bazalaki incliné na force ya Afrique c'est-à-dire masolo bango babeta wana nde yango te biso nde tokobetela bango masolo ya mokili biso toza bapremier bato nde balobaka lorsque le plus ancien bamonango na Afrique c'est-à-dire mutu mwindu nde mutu abanda mokili en principe biso tokobetela bango masolo ya mokili mais bango oyo babeteli biso na bible nde yango te bakosi biso bowumbu nde yango wana le fait ka yo ndimi message eza nango ya yo te eza déjà péché liboso ya kolo mokili c'est-à-dire osali faux témoignage osali idolâtrie c'est-à-dire obungisi vérité ondimi mensonge so toza bana Israël te mokolo nini tokokoma bana Israël na ndenge nini na ra nini chaque peuple baza na source na bango baza na source na bango biso source na biso eza Éthiopie esika tobimaki Éthiopie ebengamaki Katiopa bakoko ntango babimi na kati ya Éthiopie babimaki mwasi na mobali ya mobali ezalaki kolonzala mpanda ya mwasi azalaki mama nkengeli fuma ntango babandi kobota baye kobota mwana liboso ya mwasi mama kiteleki nabu baye kobota ya mibale kulune Congo après descendance ne progressaki nsima ya koprogresse baye kotonga Égypte comme ville na bango
lokola ville na bango babengaki yango ngipit na progression ya ngipit nde barabe bayaki na désordre na bango babandi koboma mibali kobotisa bamama na biso yango moni ba égyptien métis o baza kuna. En fait, c'est un mélange. Quand on parle de métissage, c'est un mélange noir na mwindu. Ni basali message noir na arabe, ni basala ki raswana. C'est-à-dire raso kolo mukila yebite. Ozomona. Tata kolo mukila linga ki te race noire ebeba. Ye muka yebi nini ya bomba na loposo. Ndi alongola ki bakoko d'Égypte, bayaki makolo timbanza Kongo. Bazaki conduit na ndeke babenga ki Mbemba Zulu. So batamboli balembi balali lobi na tongo bakolamuka ndeka telemi kaka bongo ti bakomi na mbanza Kongo ndeke wana limo na ba comprendre que non mabelango batindaki biso yango ba s'organiser po bakima kine bo wumbo wana ya mopanzi ya Egypte ne baba na oboma mibali ba s'organiser sili premier roi eko tomber roi Totila. Donc yango benga Congo d'Antioquia. Oui. Premier roi Totila akambi na tant de le royaume soko lembi eza mwana ndia ko succéder mwana ne ezaki roi Nzinga Nkuvu a succéder pe akambi plusieurs années plus de 200 quelque chose d'années na pouvoir yeko tomber Diego Kawa yeko koma na Mbushir les faits bayambaki Diego Kawa bayambi corps étranger bakomema ye pas chef et ba memaki pas chef na Mbanza Kongo tanga komi wana atei ne roi Nzinga Nkuvu pendant 9 ans ni maka matea wana bonne nouvelle. Roi, il fallait utiliser cours de sage à salela yango te. Ni andimaki message wana na ndako na ye na mwasi na ye na bana na ye ndi ba plonger mboka oyo na difficulté oyo tozali. C'est-à-dire o lelo ezo salama na Congo na Afrique. Ba président de la République ba alata na bango charge na bango ya pamba. Charge na bazolata bango ko sala de ko relever défi wana te. Mutako ya ko relever défi wana zaka fumu kimbango. Soki to tient na première position. To longola ba église coloniale boko mona ngoya kimbango. Bibembe ko lamuka na mboka oyo. Bakoka bako telema bako famisu bako mona. Ne yango ko sala lelo to sangana. Na ba noir bazana Amérique ba o news baza partir par pied na monde ko zonga na Afrique. Premièrement to ko banda ko tonga Congo. Tant que si ko tonga Congo, to bandi ko tonga Afrique, to ko sala vraiment vraie union africaine. Mutu azana Égypte azolia congolais, mutu azana Congo azolia égyptien, mutu azana c'est-à-dire échange à vie wane ko sala ma to za bandeko. Parce que mundela lingité né a créé les biso ba frontière né ba sala ke conférence de Berlin en 1884-85. Né yango ebebi samakam. Rwanda babimi ba étranger. Mais ba Rwanda bazalaki mopanzi ya Goma banaye ko sala bilanga tango ba tracer bazonga bo bachake frontière batikala ba congolais bazalaki mopanzi ya Rwanda tango bachake frontière c'est-à-dire tokokoka ko soto lani mindele tokokoka ko si ça problème moté les vrais problèmes ezali mundela za étranger congolais linga rwandais linga brazzaville linga congolais to sangana to za bomoko na komba kimbangu mukile kobika tokolonga nzala tokolonga liwa paso kaka bato bamona ikozala nango susté c'est-à-dire nde ba chrétien bolobaka vie éternelle c'est-à-dire vie o bato bakowumela nde bakoko bawumelaki 600 ans na mokili soki mutu akola noni na ye mokoloni ekoki omona mutu akenda kosokola akende libela azongi te mutu abalukaki na nsima ndako ake na ye komona mutu boye akufi c'est nouveau à partir ka roi azwaki baptême trafic ya ba arme bandaki wana po bato bakufa lelo mutu mosusu ndeko ne ateki ye po asomba mituka atonga ba building mutu mosusu akufi ye moko asalaki mabe ta mosusu ayiba azwa mobala batu azwa mwasa batu akota réseau culte moko akenda ko sineki après 25 ans ngana kozala susté ndi akuta ina problème wana sikonda baka wana so balingi bamona lobiko akimbango fo ba se repentir babimisa secret wana kianga na kota kina machine yebaki na ngate kimbanga ko limbisa ye pe to continuer na bango dans l'ensemble mais le vrai problème qui est ça y to appliquer message ya kimbanga na première position ko appliquer ngo ezali ko tosa mobeko na ye to sala pito lingana wana ne Congo iko bonga nango teke non il faut to benga ba expert ba wita boy non eza problème spirituel mboko eza envoûté
mboka eza envoûté les feux bondima prophète bapaya boza envoûté nelikambo ne yango wana. Papa outi koloba awa Kimbangu akolimbisa ye. Donc tant que tu as Kimbangu en première position, ozopesa bandeko ba Kimbangi c'est raison ya koloba ke Kimbangu nzambe te fumu Kimbangu aza nzambe te. Po fumu Kimbangu batunaki ye oyo sali e wuti wapi fumu Kimbangu aloba ke tata mpungu to lenu nde mutu asali kati na ngai. To benge prophète. Prophète aza motinde ma ya tata kolo mukile. Prophète akoza teke no moninga ni prophète atindi. Bango ba Kimbangi sine bakosi kutu. Bango ba lobi Kimbangu aza envoyé spécial à Jésus. Jésus aza soi-disant ndenge ba chrétien boyebeli ko benga ka prophète na bino. Mais aza ni prophète ni sauveur. Jésus existait na mukili, eza mensonge total. Yango plongé mukili na passe. Po mutunyo sabota maza kana date de naissance na ye. Mais surtout tout ni ba chrétien boye biso mokolo yeso abota moko yo akaki non abota na l'an 0. Ce qui Jésus abota na l'an 0 effectivement et 0 na mathématiques ezaka élément vide. Élément où ils ont absorbé tout et l'eau qu'ils ont raté. Ce que Jésus abota mokili vide. Il a beaucoup existé ndengeni, c'est des mensonges. Les faits karabat mondimi message c'est un mensonge. Aux malades, ils voient ça katina. Mais les lots ceux qui au sandi kombo wana olani Kimbangu se décoloniser les voient zate. Pour bino moko ba chrétien bozolo ba le salaire du péché c'est la mort. So beaucoup faisant masumu nezo boma bino, les sumu ezo boma bino. Les faits yo mutu mwino négliger bokoko na yo, négliger mobeko bokoko na yo. Ne okufi. et c'est quand on a la cité zalini olobi soki mutu asali mabe asali lisumu atubeli masumu na ye a repentir à se repentir fumu Kimbangu akolimbisa ye fumu Kimbangu azali nani po alimbisa mutu aussi longtemps kolo mukili azali ndenge olobi matondo fumu Kimbangu azali mokonzi pe mobikisi c'est-à-dire po prière na yo maloba na yo losambo na yo ekoma epai ya tata mpungu to lendo mvidi mukulu Mungu à Congo fait passer par Kimbangu comme l'intermédiaire. Fumu Kimbangu aza kolo mukilité. Isa ne kolo mukila sala ikata Kimbangu. Ozomona. Esprit wana sala ikata ki ya tata sala ki na nzoto wana yango to benga Kimbangu. Yaza kolo wana nde kombo nango Kimbangu. Kimbangu. Yango to benga ngo esprit wana eza mokonzi. Pe mobikisi na biso. C'est-à-dire Kimbangu akokonza biso. Kimbangu ne akobikisa biso. C'est-à-dire côté to okende se Kimbangu ozala leader. Les kamba Kimbangu to lobi ezali kambo ya Congo kaka te. C'est-à-dire na Congolais moko te akoko arrêter les kamba Kimbangu. Po biso tito Alexa Tambo ya Afrique ezo souffrir. Oh biso ba Congolais ne faut libérer Brazzaville, faut libérer Rwanda, faut libérer Angola, faut libérer Centrafrique, Égypte tout consort. Na message à Kimbangu. Mais ba Congolais jusque là de se plonger na aventure. Mais la moni lelo ba Congolais ba lamuki ceux qui te rejoignent moi muke sima to tout la match ya Égypte na Congo RDC ba tu ba zui ba effigie ya papa Simon Kimbangu atomboli pharaon pona yo Congolais nyonso atie papa Simon Kimbangu liboso ezo lobela oni kasi likambo pe esengi na mboka ya ngwana ti sadi o nyonso to ko sala na Congo pe simba to tombola ka photo wana eza victoire. Les faits que botombola ki photo Kimbangu botina pharaon wazawa na izawa le vrai pharaon te oto lobela na histoire wana déjà ba pharaon meti wana déjà ba culture c'est beba ki en Égypte. Oh le vrai Égypte ezalaki Égypte antique o ba noir bazalaki c'est dit pharaon wana déjà zani pharaon moko déjà arabe ba lakisaki wana oya meti wana c'est Kimbangu akolonga epo Kimbangu a chef o ezatan ya Kimbangu totombola ka photo wana partout na ba match bazo beta ba ko vivre miracle Kimbangu po komba Kimbangu ezaka ati obinga ka Kimbangu fo mona ka miracle po yango elobi miracle ndenge za bongo eza tanango eza nango lika mususu te to sala to voter ba loi te président de la République atelema yepa za congolais yaza numéro 1 c'est-à-dire na yé na biso dans l'ensemble to telimisa likambo Kimbangu
tocha mobeko kimbango wana ni mukili kobika iza mobeko neto kocha wana ni bokoko mobeko wana ekolongola kuluna ekolongola kindumba ekolongola désordre mamasanga komela ba cigarette na mukili wezo bebisa mituwa bato ezo mimela bato ba poison ba tiber ekolongwa tokotika na vie naturelle mutu fo alien naturel fo mela naturel pe azo croire na mobeko o eza réel na mukili neto komona to se reconnecter na tata kolo mukili to komi sko inspiré na nyonso kolo mukili akotambusa biso sko ndoto ye cours de sage fandi basosoli ndoto ba appliquer eli likambo ya kimbango bakanga yango te tofungula mitema bakongole to yamba yango to libérer Afrique to libérer bandeko na biso baza na Amérique bazonga na Congo bazonga na Afrique to tonga Afrique. Papa Mbasi nakotuna motuna moko papa Kimbangu alobaki okokanga moyibi na eloko ayibaki mais alobaki on a kati ya Bible botanga ka Bible malambo okanga moyibi na eloko ayibaki mais yo olobi na biso to longo la Bible au moins que contradiction za wana kaste fumu Kimbangu na tindaki bango bo continue kotanga Bible na kati ya Bible bokokanga maloba lukuta o Bible esa nini et batama na kati ya Bible c'est pas verset belé ils ont la kati ya Bible ndenge za wana ekanga na ngolo kuta o déjà ba épreuve ils ont la kati ya Bible po ils ont ngo mukanda le kuta po ils ont ya bisoté bakoko batanga ki na bango Bible te bakoko nyonso balobela na Bible baza na impact moko te na Afrique ya biso apport colonial ye Belge atanga longo na Belgique na ye bit na ezaki a diviser Congo pour exploiter a diviser Congo ba diviser Afrique pour ba régner bien c'est-à-dire ba yela ki na message moko de développement ezalaki te c'est-à-dire o ba yeli biso exploitation c'est-à-dire église catholique ne ba salwana eza une église ezo contrôler gouvernement na biso soto longoli ka église catholique Congo ne to aboy victoire Afrique victoire pe ba noir ba kenda ni esclavagisme na Amérique bazongi likambo esenga to kosala ne wana isangoli ka mususu te soto longoli ka Bible na tongo na poko bibembe ko lamuka Congo ekozala paradis to kolia fruit sans période nzale ko sila liwa ko sila po bolo ba le salaire du péché c'est la mort c'est-à-dire soto longoli masumu c'est-à-dire to kolobela so le wate ya on a ipsa ko bakoko bana okene na bango vivant bango bazalaki bato ya discipline tant balobi mwasi moko mobali moko ko ka se discipline komona makila mutu te ko bunda te muta sokola ka bolumbu te mwasi soka za na période na ya ko lamba te akokota kintwa dite akoya pe kintwa dite ko silika te ko zana kanda te linga muninga ndenge yo moko milingaka mobala lambaka te mobala kendaka wenze te mobali bakotinda ite wana mibeko papa fumu komela masanga te komela makaya te cigarette whisky bière agene cigarette biso to komela te eza poison total sikoyo pardon papa na bato bamelaka ba masanga bato bamelaka biloko nyonso uti kotangawa okoyebisa bango nini bon soki balingi ba vivre ba siècle na mokile carrément batika vie wana ya komela ba alcool batika kolia biloko eza déjà na délai d'expiration ils diminuer vie na bango bakoko ba vivre ba siècle pour la ninte biso to vivre ba siècle c'est le fait kaka to longwe na naturel to comme na artificiel ne diminuer ba vie na biso to za maladie pena ba conséquences to subir na mokili c'est ba maladie mingi bato bazo beleza na ngo provoquer na biloko kolia ba jibo zo mela eza même pas même anana pas même lelala po bato wana bazo teka ba jibo bazana ba jardin te na kaza Congo mais l'état se permettre ba teka la bato ba chimie moko boye o ezo détruire bato or mutu faut aller fruit pour être traité aux moins et si ka bato bazo fumer cigarette na bakoko na biso fumangi na bango likaya eza thérapie suite robela makaya wana mona ameli likaya ya bimili banda ko sala ba désordre inutile mais c'est faux moni lelo kulu koko mutu akobunda te akomona makila mutu te akosilika te akozala na kanda te
bazomela whisky, bazomela bière. Comment tant mutu ameli na diamba, tant asali kuluna bo atake mbala moko diamba. Nenga amela diamba. Et puis ça a force na ke buka ba kiso na zamba. Na banjil brasserie. Pour tout ça là. Qu'on a le kuma kimbangu et convaincre par yindo. Pourtant yo za malade. Ils ont dépensé des millions d'argent dans poto wa pour bikité so yé pa kimbangu ko bik ça. À condition que non vous allez innocent na acte wana yo zali poursuivre. Pour malade bat ba bela c'est diabolique. Ezaki ndoki. Liwa bato bazokufa ezaki ndoki. Kokolo mukila saïla biso makambo mabete. C'est surtout s'attacher na tata kolo mukili to vivre éternellement, c'est-à-dire pour to vivre éternellement et c'est ngeli ba vraie norme bato bazala attacher na mibeko wana. Ne yango ko komisa biso pire, ne baloba un esprit saint dans un corps saint. C'est-à-dire mutu atamboli juste na mibeko. Effectivement kolo mukili faut à se connecter comme ndeti ema se connecter na libé. Autant yo se connecter rakil na maladi na mukili zola la loti tam makambo ya lobi bakomi ko yakola kisoma kampo na mboka zwa mupespesi sala yango bato bakobika na pota libumu bato bakobika na malaria bato bakobika na diabète. Somona importance ezali na nzela ya bokoko na biso tokozala inspiré tokozonga na création pour déjà écriture ezali tant que tozana écriture ya écriture ni iza masonika et wana fondation ya bato mais où eza inspiration nenga ki se ye molimo ekiti et komi et puis c'est signification yango ne bomona na tableau a na bango eza boye b na bango eza boye zéro na bango eza boye d na bango multiplication na bango, c'est-à-dire to écriture complet mundela kutaki yango babingaki yango hiéroglyphe mais nulle part batangisa biso hiéroglyphe na classe to komotanga na biso ba alphabet français to komotanga na biso ba anglais o biso to zaki na écriture na biso le fait déjà to bungisa ki écriture pour balobi il y a pas l'invention sans écriture, c'est-à-dire to ko créer té. Mais yeba lelo tango tozo écriture création zonge. Tozo so bakisi na bandoto, pe bakisi tozo yezo biksa. Yezo biksa o ezaka maladie. Ya ofili. Pour ça to teki œuvre wana kimbango wasara souhaiter. C'est libosa kimbango mbongo te. To chana no intérêt à nation. Tokoza la corruptibilité pour na kaka ozwa mbongo gagner otonga ba immeuble mais population ezo souffrir. Il faut bato ba yami makimbango batelema baloba osolo po mboke bika. Nga kutu na ko konane nga bakoko kina konane président de la République. Pour président de la République azania na chrétien. Iye akoyoka ne obiso bakoko tozuye pa ya tata mpungu tolende tozuye pa ya mfumu kimbango to pesa ye appliquer ngo na mboka. Mais si que c'est que la vérité pas président de la République, bah bon pouvez voir na bango bambongo, bazo masquer vérité. Les cambrezali to longo la Bible mboke ko bonga. Isangwe lo mususti. Papa, lelo na mikili ya poto partout dans le monde entier, ila awa na Congo na biso, batu na ba chrétien, na ba no chrétien, na ba païen, ba komi komona papa Simon Kimbangu. Kobimela bango ba témoignage eza ko ya de part et d'autre na mona ki Kimbangu alobaki boye ngana zala ki malade Kimbangu simba kinga abikaki. Est-ce que mutu simple to ba prophète ba leka ba mona na kate comment Kimbangu fo mona na bon il y a tika ki promesse tant do bila que ça promesse pour comme ça tata kolo mukine a s'incarna ki na wana lo kolo mukine tanga makalo ko eza tanango des temps la vérité. Ils attendent de libérer Congo, de libérer Afrique, de libérer Mokili Mobimba et Kota na magie. Mais premièrement, libération et les bosso, ils allaient libération il y a Congolais et Africains. Et Africaines plutôt. Ceux qui Congo s'est libéré, Rwanda s'est libéré, Sud-Africa s'est libéré, Libye s'est libéré. Colonisation et néocolonialisme, on les vivre et quoi. Pour tant Bible côté
bato babandaki kote ezalaki basango na ta wana ya mindele. Mais ntango tobengani bango babandaki déjà koprépare banoir oyo bakosuccéder basango ya mindele, bapaster ya mindele. Nde yango lelo tovivre tobengi néocolonialisme. Yango général Yansens alobaki avant l'indépendance et après est égal après l'indépendance. Ayeba ke non toke na biso mais religion totiki comme eza religion ekoko produire te bakozala na bango kaka na désordre toko manipuler bango kaka yango to vivre lelo. Président américain akoki kofungola monoko te po alobela likambo ya Congo pesa mboka na ete. Président France akoki décider si likambo ya Congo te. Comment ingérence wana ezolanda biso? Ingérence wana edi a partir kaka tondimi Bible toza complexé. Yo wangani esprit na nini koko na yo po ke ndima no Marie waza po na yo te. Mais na yoki bato mususu neti témoignage mo tozwaki na Rome kuna na kati ba nini na bango bacha Maria mutu mwindu Yesu ya mutu mwindu te wana nyonso ezaka ba mascarade. Les vraies histoires ezali biso tolanda ne mfumu kimbangu tobikisa mokili na biso. Makambo ya Vatican wana Vatican soto usufwe bo se Vatican. Magio ebebisi mokili ne fani na Vatican. Mais soto longo l'église catholique papa zana mo adikte na kata mabele o. Pe mokolo to longo la Bible, j'insiste encore même Satan D et ko bo manzinzite na Congo. C'est-à-dire onyoska ezakaka nos cibles pour détruire race noire. Fumu kimbangu déjà c'est alaka. Tant Congo eko bando telema mboka eko telema ya attaquer Congo ba kozinda na mai. Pe libanga eko telema sous l'école libanga te. Du temps oyo so to appliquer kaka formule ya kimbangu récite. Il faut to sala yango po to se protéger dans l'ensemble, to continuer vie. Pe makambo eko changer. Iska to benga ke non grande puissance américaine aux assois américains. Grande puissance ko bima awa na Congo pe Afrique makambo etamboli mokili mobima. Mais premièrement ko zala biso na ba congolais to se libérer na ba africain to yambi bande ko na biso ba ko 8 Amérique to bandi ko tonga Congo na mindele to kabwani simba ko kabwana mundele to bandi ko tonga so to sisi ko tonga Afrique bango ba ko senga biso bolimbisi na crime ba kotisa biso na nde ba kotisa biso bo wumbu ko biso to yeba kité des milliers de gens baké esclavagisme bato badaye ko kaka po mundele akotisela biso bo nzambe weza ya biso te ba ko senga ka biso bolimbisi na tawana to ko sangana mindele ne to continuer même mokili ko tikala gérer na bato mwindo mundele ko poussa na te côté roi na biso ko zala côté kimbango ko fanda mundele ko poussa na te c'est-à-dire kamba kimbango ezana ngwana likambo ya Congo kaka te même ba égyptien bazozela yango. C'est-à-dire biso ne toza conscient to yamba kimbangu to mona kimbangu to telema na président de la république na biso population to appliquer kimbangu a solo to longola Bible to tanga mobeko na ye mboke ko bonga nango ata bakangi batu na kuluna comme ezali acte za ya envoûtement kindoki. C'est-à-dire kulune ko zala kaka mais to appliquer mibeko kimbangu balobi ko bunda te na tanga bakoko na biso so buki mobeko bakoko ba kundo vivant. C'est-à-dire éducation wana esalaki batu beke mobeko to tanga eza président fachite mutatanga yango mais mvidi mukulune atanga yango mungu ne atanga kyango a Congo ne atanga kyango biso nyonso to kozala incliné pe ba o ba kozala ba chef c'est-à-dire bango ne ba ko telema ko landela mibeko wana po bato ba violer yango te mokili to koti na paradis kimi koti to ko sala bingundu kane mfumu kimbanga loba to ko sala bingundu ko kambusa mokili. Mais avant to sala yango faut to longola Bible, j'insiste encore. So longoli Bible munduki oyo Satan de bato bazo kumbisa eko boma nango mutu tina Congo eza ngombo kabilaka ekozala la guerre ya kimbangu na ba européen bango bako tindika ba avion de chasse na bango ba bombarder Congo même ba kutana na mira ba simbi mira kimbangu bako échouer kaka po peuple wana bango ba bengi bango na français mais biso to bengi bango ba simbi ba entoura déjà Afrique. Pe mindele mingi bazana kati ya Congo pe Afrique bazana risque na temps oyo ngo mususu bako sutuka boye bako bimate bato mwini ba comprendre que to onyo koma po to bungi saki bokoko na biso to bengana Islam to bengana christianisme mboke ko bonga nango mbala moko ba miracle ni lo ketika il faut te vivre na Congo. Papa oza ko insister mingi sur la Bible.
soki nakozonga mwa muke sima kaka na makambo ute koloba awa olobi esprit ya mvidi mukulu mpungu tulendo ekotaki na kati ya nzoto ya Kimbangu. Donc en fait esprit wana Kimbangu nde miracle. Donc pour Kimbangu ils ont révélation de choses cachées. Oui. Siko c'est que oya zana kati ya Kimbangu ye wana nzambe te bokobenga ye nzambe te yo oza noir oza congolais oza africain benga ye mvidi mukulu soza moluba benga ye mungu soko oza mushwaili benga ye akongo mungali soko oza mongala benga ye tata mpungu tulendo soko oza mokongo nzakomba te bano wana nga natangeli yo yango ne molimo ne epesaki biso nzambe bato bozobelela bokuti yango na bible tolobi bible eza apport colonial, c'est-à-dire ce qui est dans la bible ezali ke mundele ni mutu akoma yango vrai ou faux mundele ye na yebisa yeke non bien na français nzambe ezala na Congo na monoko nini po kombo nyonso ezalaka na signification so tuni mvidi mukulu na baluba bakoexplike yango soko nzambe nana kokoexplike ngano kombo nzambe. Merci namoni baza ko signaler biso ngonga eza ko kende tokota sikoyo na misala na bino.